0036 or 0208 795 0026. Yeah, we are ready, yeah. Il était un certain temps, le pasteur Bienvenu Messalon, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalon produisa plusieurs artistes congolais comme Beningonde pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalon a un cœur en or, il ne s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus le Prince glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalon, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Chaque parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalon amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalon, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis des Bienvenus Messalon, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome back to Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Lelo, na simonanga nazana depuis Kinshasa na mutumoto zana direct kawa. Nous sommes en direct à la télévision. Nazana honorable Ntingi Pululu Lelo a olobama kamoko oyo nakati na kini kuna. Donc, ezaya royinda arrivé pendant donc la kati keno ezana bateau bazo sala masolo pendant ya mabe oyo pona bitumbo oyo et si la te bazana kati ya assemblée nationale. Aza jeune moko oyo pendant donc biso pendant diaspora photo chae poa. Na lingi boyo kayena ye moko. Donc na si ezana télévision pour asblen peut-être abana igolia. Kuna doza ba 13 heures déjà zolia. Donc to yo kaye expliquer biso likambo honorable. Oui. Honorable. Vous permettre de débarrasser table comme ça dans zone gravino. Ok, problème té. Ok. Merci. En attendant de débarrasser table, les amas solo mon nazolo bomoni, le lombo kana biso so eza ko beba lelo eza parce que ba brassage salama ya trop. Oyo biso pe na desperate e baraté. Mais ezana bato bazo bundela biso na kati na kisasa kuna na kati na kini. Donc baza l'esprit ba combattant pena bazo bunda po bitumbe senga fo bunda na kati ya parlement. Moi bitumbo tozo bunda na libanda boyo moko sala bik fo bunda ka sur place. Lokola ndeko wana honorable Ntingi Pululu nazo Sabino aza jeune moko fo biso to supporter na diaspora. Zama kambo akoyebisa bino tanga zo koma pour azoyebisa biso a de loto yeba. Ba makambo nenga découvrir kuna lelo biso na diaspora to yoka parce que nous sommes à la télévision bangé ba koyeba. Mona so na bina ngabe bangé ba lobaka anglais ba yoka lingala ndenge habité ba sala translation sala manganango. Donc lelo pena bozé ya ko sepela bandeko les presse na yabi ko zolanda donc au sepela. Alors honorable Ntingi Pululu aux après déjà. Oui. Ok, merci vraiment. Toza na diaspora on a caché plus précisément l'Angleterre. Toza na télévision oyo ba mindele bazolanda malgré ba yoka anglais lingala te mende na albaki no basala translation ba komango na translation anglais wana
et puis bandeko na biso ba congolais toza ba vande belé na bandako na ba TV ba kolandango ezoleka pe na Facebook et puis na YouTube pe oleka yo moko mona expliquer penda masolo yo onga na yoka kyango donc na lenga ke sala nga malili expliquer biso makambo bandeko yo oyo bona o bandeko o ba sala ba masolo po na bitumba na SCC la te o découvert ki ba so ba homologue na binu kunya na parlement expliquer biso na diaspora ba yoka yo malobeza mboka o. Non, mais ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. En date le 15 mai. Ok. Si je ne m'abuse pas, entre le 15 mai et le 16 mai, plénière Moïse Zalaki, l'Assemblée nationale. Plénière Zalaki, on a ma ratification. Il y a après, mais Nasuka n'habitude, tout ça, Nasuka, ça va motion d'information que le Bamakambo est dans le territoire naïe. Chaque député a coupé ça, information à territoire naïe. Alors, il s'est fait que député Moko comme naïe, Ndaïchimie. Ndaïchimie, yeah. Aza Utu, un territoire à Massissi. Donc, Rwanda au Baya quoi. Alors maintenant, à l'équipe Bosso à lobby, non, président. Nous avons cette information que na mboka nangai Rwanda moko tuti moko boye na ba milice naye ayaki atindi batu naye baye ko sakaje mboka nangai banda batumi bandaku ngana le président Mbosso pour mutano sur la président Mbosso le nalito ngana non président suivez un peu ce qu'il est en train de dire. Les le bon collègue répété bandi pas le non ce qu'on a changé puisque bien alobi nazo informé bino que tout timoko azako to député pe to zana yawa yende azana ba militaire na ye recruta bango batu na ye wana bazo ya ko sakase ba mboka bazo botula batu ba mabele ngana yebisi président Mbosso landa nanu likambo yo abi collègue mais c'est qui ça mbala moko député moko comme na ye mwanga chuchu ok wana azali tuti sus mbala moko ki asengi parole d'habitude à la parole il faut commander no liboso ko ba citer que un tel a besoin parole tango ya sengi parole à d'urgence ngai na yebisi président Mbosso autorisé ye bon président Mbosso alobi oui vous avez la parole collègue alobi non yende azaka na ba milice na ye ba groupe armé na ye ba yaki ko botula ngai ba isika ngana zwaka ba diamant na ngai ye ayaki batu na ye ya wana siko ba soda nga basali offensif ngana lui mais président donc bato to yoka bazana ba groupe armé tozana bango sur place na kei na ke bozwa kiti omoni ba ascenseur bato ba edaka biso ko nota kama ngelezo leka na plénière esala ngalo ko la kanda na bi donc ni to vanda ka boye bato ngo bazana ba milice nde bazali awa na ke bozwa kiti ona bamba bango to beba na kaka sur place voilà on a le biba bino bobomi bande ko na biso ebele tango siko na ke bozwa kiti député moko peka ya côté wana Mindule azaya MLC tika kasuki mo ebele boye député wana ye na ba député ba Kiaver ba ye ebele ba kanginga yo non tika Mbosso palbite ba militaire ba policier pe ba ye na ba service de sécurité bitumba en tout cas bitumba kina kene ko koler bango na nzoto ba ye ba kaboli biso wana ba maîtriser biso ti to vandi na bi mais président dossier ko aussi la boyete et le oni bato na basaki ba kena na RTNC ba écraser vidéo wana na cellule ya communication Assemblée nationale ba écraser ba vidéo wana ba l'exaki na YouTube ba écraser ya soko lu kyango ti lelo trace ezate donc
Soko ke na Congo ndenge toza boye na territoire lokola ya Masisi eza na 7 sièges ya ba député. Neti nga naza Elia Kinshasa na Funa toza na 12 sièges. Bango na Masisi baza na 7 sièges. Na 7 sièges wana député congolais azaka moko, les restes baza ba Rwandais. Moyebi ke biso toyeba masolo te. Soki na ba retour wana. Na kati ya Masisi d'abord baloba mnoko ni baloba kina Rwanda baloba lingala te baloba Swahili te. C'est-à-dire bino bozaka ka bokomo kofinga na biso bato tozo sala musala pour l'intérêt à peuple. Mais réalité en mboka bozo comprendre. Tozo comprendre te voilà. Ils ont infiltré na niveau moko ke oza na idée. Yango monita on appelle ça qui loi ya ba chef de riz na ba chef du village. Ba boya yango pona ni ba yebi ke soki identification e bandi. Et koyeba tokoyeba nani aza congolais na congolais te. Misala ebele ko créer mi na mboko oyo. Batu bazu misala wana la majorité eza ba étranger. Eza ba étranger. Na Nord Kivu ni nazo bisa bino boy ngana za administrateur na SNEL no. Na bani ko sala enquête na Nord Kivu. Mais batu ebele baza ko ba congolais te. Mais ba ja SNEL. Donc la entreprise na bino ba étranger batu bazo. Voilà. Même ba journalier. Boko gérer mboka ndeni. Na kati ya FARDC. To vanda kaka boy na mois de mai na mois de juin. Na mois de juin le 4 juin 2022 oyo. Na kati ya Minembwe na Sud Kivu. Tous les policiers ya Sud Kivu. 1300 policiers. Joka bazana bango ba Rwandais. Batiki colonel na bango ba kena bango ko soutenir M23. Ozoban. Nazo kao. Tacho tozana na mine toza boye. Ba mususu ba Rwandais mususu bazo diriger biso. Baza ba président ba provincial. Ba mususu baza ba chef de secteur. Ba administrateur de territoire. Ba ministre be bazali. Ba député ko koloba te baza ebele. Ba ministre est-ce que okotanga biso comme ba ministre baza ba Rwandais pour biso rien? To éviter. Chef de l'état ya bagi ba ba délégation yo mona kite. Na mona ki yango nazana ngo mena nini kuto lakisa ngo te. Tuna ngandeni. Tuna ngandeni bino bandi bolinga tinga kaka ame makanga bozo protéger. Non. Ngana lingi omoni auto zana kata Angleterre déjà andenge zawa. Donc na lingi penda il faut to sala o révéler biso babiloko yo parce que toyeba vraiment penda te. Ngana comprendre na nga mais moi vraiment moneti makambo yo bimiso. Ba Rwandais o baza na kati assemblée nationale bozana bango wana. Mais basali bango rien. Mais pourquoi boko funda bango te pour bakanga bango? Soki yo journaliste ofingi chef de l'état. Et yo kani na balabala. Bako fundo bien parquet yemuka ko se saisir na yo. Bien parquet se saisir na. Bongo tigo wana pourquoi parquet se saisir na ngote. Mais peut-être l'insu parquet azobanga na l'insu mon autorité même moko bozo. Bongo sikoyo ntingi ngana za député tous la séparation du pouvoir. Tous a pouvoir législatif, tous a séparé na pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire faut ça mamunango. Mais ce que ça va ça la tête d'autres arabes. Bon, il faut comprendre bazo ça la tête pour nani, il faut comprendre. Te yango na zolo ba donc ezana chef moko bo ongane na lobaka chaque fois za likolo o ndi azo kamba ba bloko wana. Pona ko tufaka neti peut-être bino bolo ba soute. Bozo comprendre. Bozo ba décision a bien. La minute est commis même biso ba député na sali contrôle parlementaire. Soko tuni ka ministre to PDG moko tuni question moko boye eloka ibaki to ma façon boye. Batindi ba combattant ba na ofinga yo. Ngo carré yo. Te. Est-ce que tout le monde est chef sous sur ndinga za ko sala section tout le monde est te yango nazo comprendre peu sous temps ça sous te. Est-ce que Miyibi Basaka. Ah bon, si go IGF pas lembi na epo soki kangi mutu wana aza mutu ya côté moko boyo te lembi na bango
eza biloko ya kolemba te mboka eza mboka na biso toza bana mvuluzi yo poza mwana mvuluzi eza biloko omoni bitumba avantage boza nango nga na bangaka te mpe nakotikala kobanga te voilà mais bato mosusu elembisi bango nazo comprendre ke bato mosusu balembi neti IGF na okaka lisusu te bon même biso tozokamba bamiyibi ebele bayiba batambwe mambo bazonga na bango na baassemblée kuna banani oyo mosusu bawili bakonga bazonga na bango bayiba mais na comprendre te mais le problème ezaka nga na lingi na diaspora toyeba ke yo oza lokola neti molobeli na biso sikoyo nga sikoyo baninga nasalaka tu nazwaka informaka biso mpo makambo oyo obimisi oyo député moko ta kolinga kolobango akobanga parce que ndenge eza ande nazoloba bato bazobanga mpona nini parce que c'est aza na sécurité te azobanga bato babanga mpona nini parce que akotia vie na ye en danger mais eza makambo mboka pe non eza moto nyonso te azalaka na mission ya kodélivrer mboka voilà eza moto nyonso te kozala député elakisi te koza na mission ya kozala de kodélivrer mboka kozala président de la république eza te elakisi te koza na mission ya kodélivrer mboka kozala ministre eza te elakisi te koza na mission ngai naza na mission na ngai mpo ngai nalota nayebi ke ngai naza na mission ya kodélivrer mboka voilà donc ato osali nini mango nyonso koéchange eloko moko mpe na ngai te parce que naza na mission wana voilà mais bato mosusu balembi bazobanga nayebi si yo kaka tala IGF namoni ko rapport nyonso oyo IGF asalaki mpona baentreprise 24 entreprise bato wana basala bango eloko te yo kasi IGF va continue koyizwaka baproblème na bato so oke na OCPT DG ya OCPT balongolaka ye mosala na 2015 na 2016 balongolaka ye mosala na 2016 mais nani azongisaki ntango azongi boye amifuti ye moko baretard ya basalaire et pourtant balongoli yo mosala azaki mpe agent ya kuna te sikoyo IGF asali contrôle amoni eloko wana alobi basali na bango eloko te IGF azalaki na SNEL no ti lelo aza na SNEL o nde namonaki teke na SNEL moyibi eza voilà amonaki makangi monoko plus de 400 millions de dollars ezomonana te SNEL eya na nyonga 400 millions de dollars basala bakabine mosusu kabine ya pamba mpona koimplanta ntango ekuta ba 250 000 dollars mais IGF aza wana kabine ya pamba ekutaka 40 000 50 000 dollars ekuta ba 250 000 dollars mbongo mpe monana te kosurfacture eza infraction mais bakangi bango te mais bakokanga bango ndenge ata bakangi bango boza eloko te sikoyo IGF asala mais yango wana ezosenga il faut sikoyo biloko nyonso ebimaka parce que nde nazoloba awa omoni muyibi bakangaka ye na babitumba mpenza moko te na barévélation ozobimisa awa parce que ngai na obetela yango se te nazwa na kini so nzambe asungi année prochaine mpenza donc avant mars na ozala nakasanga ti tokutana tosala bastratégie na diaspora biso fo tosoutenir yo parce que yo nde na amonela so oza ta premier ministre nasi okokanga babiloko ebele parce que mpo ta babiloko oyo obimisi na assemblée osali neti babitumba mpo mutu nyonso nde tolobi ke azalaka na vision na ye yo oza mona mvuluzi ya solo nga na ndimi yango parce que nga na ndimi mutu donc sele eza bongo na ndimi epuis yo biloko ozobimisa oyo eza bato tu babimisa na bango yango te lelo nazwi bamessage ya bato mosusu baotinda bazocomprendre te babi ntingi yango ye wana ye bomona mpe naza na baimage na ye awa oyo alobaki alati veste na alobaki mais sikoyo ye azoloba ke babiloko oyo abimisaki wana yango nazosenga na biso na diaspora tokosipo te ndeko nanga mekana osu kofungola su babiloko mosusu anatanda tosilisa bongo tokobengana tosala su programme mosusu samedi mosusu tolobela su masolo bie me nde nalobi biso to diaspora tondimi tokosipo te yo mpe okozala ata premier ministre na bo makambo ya président parce que baprésident za baplace moko suprême mais na biloko ozosala yo mpenza okozala premier ministre na nga passe bienvenu na lobi yango okozala premier ministre parce que osala makambo mpo na mboka vraiment biloko oyo bimisi bato bazobundisa biso na babunanga na banini lelo bato basala marche na Arsenal mpo na masolo yo olakisi bango na kati na parlement basali bango rien frère loba na suki muyibi ozoleka na Congo mpo bato basala besoin bayoka
eza bino bato bozo ko sala ke mboke bongate. Doba. Yo za pasteur. Bon, dans le Deutéronome chapitre 1 verset 13. Dans le bato balanda ba yoga yo. Na la Bible ate. Siko so na bina tele mapo moni za TV. So na bina tele mnako za Bible pela tiki na nini osimbate. Yo tanga comme ça bongo. To bato ba yoga. Hein? Deutéronome chapitre 1 verset 13 et lobi. Lobi boy. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Dans verset 15 à l'obit, j'ai pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages, intelligents et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Avant Moutou Akoma, président de la République, premier ministre, ministre, député, sénateur, gouverneur, mandataire public, Bible le béni, il faut d'abord sage, intelligent et connu. Parce que le bateau de vous soutenir, pour finir qui est intel, vous allez vous soutenir. Au moins, place même biso. Tu as soutenir Bablo quoi la terre? Moni, ndele lofo boyeba, mutu na mutu, azanani, azama yele na iloko nini, mutu muso azoganga ko, ko pese ministère na ministère nini. D'abord pour constituer ministère na eza passe. Aza député, rôle na yo nini ko jouer na kati. Na kati pour constituer eza passe. Donc lelo o tuzo souffrir na ba réforme. Ouais ba réforme. Vous comprenez? Ezali biloko oyo toza mboka moko oyo bato balingi ko réfléchir te. Toza na problème sikoyo problème toza na moza problème kaka ya bonne gouvernance. Voilà. Bonne gouvernance et kimi biso pona nini? Mbongo longwa na Congo et que na ko soutenir ba mboka mususu. Na mboka mususu voilà. Ozolanda? Na Zolanda. Na ko soutenir ba mboka mususu. Président de la République azaki na Goma. Au lieu de 21 000 militaires à Kouta 6 900. Eh. Mais mbongo bimaka ya 21 000. Ya 21 000. Ala sikoyo. 21 000 mais 6 000 moi 7 000 hôtel quoi na 13 000. Soko zui ba 14 000 personnes. Zo 14 000 teni. Tiango na no wano tale ko sala kifunda ndenge nini. Zo 14 000 bots ya militaire 14 000. Tiango na no tala na studio na bino soko kokoka. Joas koyo ba prime ration à chaque jour. $20 ya soda. Ya soda. So ba salaire na bango. Ngo ngane ki na ba bana. Mais c'est comme et que n'est pas banane. On mboka ndé. Uzokamwa. Mais oui. Uzokamwa. Non comment? Mais ça passe. Yo tango je bino ke Rwanda bazama kaso. Mais ba mbongo mse utakati. Eza wana yebi. Wana yebi. Koyo na yeli bino loi de père et de mère. Ba bien singalinga diviser bato. Bino te wana na kini awa te awa biso depuis yango déjà banakala. Wana na kini. Mais bozo sala eloko moko te parce que na minute oyo ndenge mboke komeli. Soki bolamu kite bino diaspora parce que faut ko yeba ke bino boza na influence makasi. Ah mais oui. Ba hotel mingi tongami eza ya bana poto. Bandakala abonane bato baliaka bonane mbonge utaka poto. Eka biso. Nde botinda kapona ba famille awo. Yeah. Bana mingi batanga ka awo. Mbonge utaka mingi pana bino. Ka biso, yeah. Yango mona décida ki. Na loi électorale ba diaspora ba votaka. Yeah. OK, honorable. Tanange koki to suki awa to bengana to sa so émission mususu to bandango na era bien biloko mo en tout cas na sepeli. Nazo kanga bongo na zongela after programme oyo. Thank you. Bye bye. Merci. Merci.
catch-up thing is, Gangly Tentacles' Strange World is unlike anything you've ever seen before. It has to be seen at the movies. Get 2-for-1 cinema tickets when you switch car insurance, so compare the market. Disney's Strange World, only in cinemas. Do you ever think of what your skin goes through every day? In game time and playtime. Dove Men Plus Care protects and cares for your skin with triple action moisturizer and 48 hours protection. With more choice than any other supermarket and 25% off your first shop, there's an Ocado just for you. This December, I'll be delivering our biggest ever prize win. £16.9 million is going to land in one lucky postcode area. So join in before midnight on the 27th of November. £16.9 million. I really hope it's your door we're knocking on. Yeah! With Post Office Over 50s life cover, you can have the time of your life, safe in the knowledge we'll pay out money when your time is up. UK resident 50 to 80, your guaranteed acceptance. No health checks and from just £1.15 a week. Plus, free 24/7 GP access with the health and wellbeing benefit. Purchase and receive a £100 gift card for Amazon.co.uk, Tesco or M&S. Call Post Office on 0800 171 2211. Bursting with goodness and tailor-made to your dog to help you live long, happy lives together. Visit purepetfood.com for 30% off your first box. This is your last chance to win this holiday villa plus £250,000 in the Omaze £1 Million House Super Draw Marbella. But you must enter by midnight tomorrow at omaze.co.uk. And the best part? You'll be supporting Teenage Cancer Trust. Don't miss your last chance to win this £2 million coastal holiday villa with £250,000 in cash. You must enter by midnight tomorrow at omaze.co.uk. Glasses Direct. Trusted by over 1 million UK customers. Our qualified opticians check every order. Try the 7-day free home trial and now get 2 pairs from just £15 or 2 designer pairs from £35 with lenses. Get your glassesdirect.co.uk. Okay, Simply Safe family. One last training session before you go. Sir, yes, sir. Simply Safe security systems start from under £200. They're so easy to set up, you could do it yourself in under an hour. And from less than £1 per day, you can get professional monitoring from a security expert. With no contracts. Put together your perfect system and save in our biggest sale of the year. Head to simplysafe.co.uk to see our Black Friday offers. Light up your outdoor space with Handy Bright Solar LED Spotlight from JML, the motion-activated solar-powered floodlight that charges during the day, then turns on after dark when it detects motion. The 8 high-powered LEDs illuminate over 600 square feet. It's fully adjustable, weather-resistant, and looks just like a security camera. And with no wires, it's easy to install. Don't come home to a dark house this winter. Get Handy Bright Solar LED Spotlight, only $24.99 from Asda, Argos, Dunelm and Wilko. JML, your Christmas made easier. Could releasing cash from your home fund a better retirement? Find out how much you could release with Key's free online calculator. Key, for the life in later life.